Nazana sengo moko fati beton ndamba pambola yo sala musolo kende likoso. Soi-disant, bon, naza licencié, naza docteur en droit, naza docteur en économie, naza gradué, mais bazo yiba, bazo détourner soni. Makala o combien de présidents balekani abayebi yango te ye penda ye kolongoso na système mboka to comme bata ville lelo en tout cas nzamba batela ye asala akoto kugana mai mingi na bino bande kubala tindika na tela etika no etika ipeta kapita masapenda de na biso kaka ndenge tolobanga ete soki ozali congolais te o congolais te nde koyeba mpenza ntina ya moko tika soki oza mpenza mwana mboka ebando ntina yo kaka oloba makambo oyo bato bakoki kosalela na esika otia mafinga oyo tokosalela te Nangwane ezaka mosala biso ya koluka bayo balamaka mpenza biluku ya politike mpona kobakisa mwa ndambo oyo bakobakaka nango nda oyo tozaka nango mpo kongo bakotikela ngo motu moko te kaka nde biso tolingi kotia mokuma nyonso epa Félix ye moko ye wana akende banzela ye wana akende na Goma ye wana azwa suna monduki akende kokunda na Goma ekomi kosala na suna tozolakisa biso lokola toza lisusu bato te mamba te tokoyeba makambo elekanaka na mokili kosuka te ezosalama kaka epa na biso moko makambo elekaka na kongo eza kaka oyo esalamaka epa na biso kasi yango wana tokobeta mpenza masolo kaka mingi na bapesaka oyo bayebi mpenza valere ya ekolo pamba te basala bambula ebele mpona kokunda mpona kozwa kaka etat de droit oyo tobetaka lisolo tokomisa ngo lokola lipala mkuba kasi na baye oyo bakundaki na yango bamonaki yango mpasi mpona kokóma na etape oyo to na eteni oyo ezalaki mpenza mpenza mbika mwana nkolo mpesi ovote mpenza na bio malamu oyebisala bandeko oza nani nani ngai kombo na ngai Titea naza représentant ya UDPS na Cameroun mpe na bamboka mosusu mpe pembeni kaka ya Cameroun donc voilà eza awa na kati ya kosoutenir kaka na chef de l'état ozali voilà nazo représenter fédération ya UDPS na Cameroun mwana mboka masolo ya kosolola mpe ya koyebisala baye oyo bayebaka mingi te ezosala mpasi soki badepute na biso moko bazoyeba makambo te poniponi bayeko bazala malamu nalandi eloko moko batindeli ngai pandeko moko aza soki na Etats-Unis soki na basi malamu atindeli eloko moko ya badepute ya este bazolela balobi ete mpona kobengana barwande ezosala mpasi pamba te baye oyo bakambanga bango baza na bamibonga ya province kuna bango bazokoka te balobi makambo wana fo kotuna na MONUSCO lokola bango bazokoka te mpona bango bamoni ke batia kosala eloko te oleya ya kosilisa bitumba awa to ya kokunda bipembe na yo babomelaka ye bato ye akei kolela ye nayebi te mpona eloko kifoko ya bango omoni bato fo bayeba masolo ya mboka ndenge ezokende mpona kokotisa bilobela ya lokuta na mito ya bato te son excellence chef de l'état président Félix Antoine Tshisekedi a une vision aza na vision mpona mboka omoni ntango balobi état de siège bato babi lelo bato bakomosepela babi te ya solo état de siège echange makambo bandeko bafandai na mboka pendant 18 ans ata eteni moko ya mabele babotolaki te bato bazokufa chaque jour bato bazokufa chaque jour bandako etongama bato bazokufa chaque jour. Moi j'étais à Goma, nazali na Goma tika nasilisa likanisi na ngai ndeko ngai nazalaki na Goma bato bazokufa bandako etongama bato bazokufa bandako ezotongama oyoki dernièrement que président na bango assemblée nationale azalaki interpellé oyokaki yango alors soki déjà bango ezalaki cope na bango le président de l'Assemblée nationale ici alobaki que
président de l'Assemblée nationale, dans moi, le bac honorable Mbosso, un ancien, il y a des connaissances en matière de Makamodele, alors que Bino va député R. Yangoyo. Soit qui voyait Bimakamwa, est au sein niveau la Maboko na Bino. Pas tout balanda qui a moi. Pas de passage avec ma miro, attaquer sauter. Après, l'honorable vice-président de l'Assemblée nationale, Jean-Marc Kaboun, et président de l'IBPS, notre cher parti, à lobby clair à Bibo Soso Limalamouté. À lobby, nous sommes tous concernés dans ma camona Sanya Longola Maboko, pour être dans le comité qui me compte à l'Est. Mais ceux qui battent en Guillaume, dans les camps massacre à l'Est, maman, bureau, président Baki, bureau n'a pas se recouvrir mon côté. La bataille, la Est, le roi Basoso, le roi Baso qui va mourir, le roi Banyama, Baso Katamande Konabiso, Batouana Basakawana. Moutoumokota le Bela Nikamwana. Et là, le col a état de siège, je continue. Bambolombo, la mission va se sentir. Je m'excuse. Va se sentir. La force. Il y a pour frapper l'ennemi à Congo. Oiseau violet, oiseau violet, les bisous, maman, bana, bazo, ventre, batuna basé. Et comme il y a une négociation, et comme il y a une nation, Nations Unies, Nations Unies, lobby que nous avons des ennemi, diplomatie. Tout ça est là déjà diplomatie. Mais nous devons comprendre qu'après diplomatie, on va vous avez dit que l'armée n'a pas compté par l'armée depuis très longtemps. Mais comment se fait-il qu'il y ait des anciens dans la STT? Ça veut dire qu'il y avait une même mise. Je suivais le président rwandais un jour. Alors, il y a un moment très pertinent. Alors, le problème à S, c'est au Rwanda, au Ouganda. Mais les Congolais ne sont pas dans la carte. Nous devons faciliter. Alors, ce problème commence de la tête jusqu'au petit peuple. Dans la tête des institutions. Depuis que le président Félix Tshisekedi a pris le pouvoir, a pris la direction du pays, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Pour l'économie, il faut être pacifié. Il faut pas l'entrer là-bas, alors, c'est ainsi que l'État de siège des autres salams. Et que ça a renouvelé car il y a RDC Seigneur surtout à Mouké comme a pacifié quand on est le chef d'État le bac. Donc, ce va député ou la provincial, baza concerné, baza cité dans le massacre, ils vont répondre. Et pour l'instant, l'armée a su contrôle à ma camion surtout. Bango bazo banga pour dire que ce va citer l'immunité Kolomba. Parce que je ne crois pas que Batubazo comment va dégonana. Armée comment défendre dégonana, on va noter. Président Félix Azo ça comment voter. Mais dit combien de villages sont récupérés? Baba route et pelé oh Batubazo pour les quartiers. Batubazo ni la binanga. De l'eau seka Batubazo comme de responsabilité na seka par rapport à Makambo et Salamakia. Il y a irruption volcanique. Mais quand la seka ça n'a pas de gros fan d'attaque. Saki voilà Saki. On a la micro makambo ya bongo na ndenge etikisaka mpe na moto wana ozomona teke leta na biso azozanga makoki ya kobatela bato soki biso tozangaka tozangi makoki leta toba likolo na biso mpona ye abatela biso kasi boniboni kotika bato na esika ya bongo bafana boloba baleson di te bolokotaka biloko na balabala te chef d'etat aza wapi oyo tozosolanga nao mokonzi aza wapi nalingi opesanga ya ake kosani kotambola to ake kotimola or ubi ake kaka po amona kaka goma tikana yebisa yo ke moto aza préoccupé makasi na ye na mama première dame baza kuna na goma mpona kofortifie peuple population comasien avant mokonzi mboka kende kuna mama Denise na cadre ya fondation na atindi ba matela atindi biloko kolia et puis programme ya prise en charge
sur le plan sur niveau de présidence, ben à quatre gouvernement, ils ont déjà engagé. Vous vous souviendrez que le premier ministre, à la personne de Sama Lokonde, était là-bas avec 12 ministres. Est-ce que ça va pour nous consacrer? Et ça pour le coup, c'est quelque chose à la ligne. Pour la population, c'est sécurisé. Il y a un moment où les génies militaires vont pour permettre prise en charge en attendant quel est le plan pour la mise sur pied pour une prévention définitive. Les hommes abaissés, les Goya, les alliés en études. C'est en étude, il y a des experts au bas de études. Est-ce qu'il faut délocaliser la ville pour la côté de péter Nassake ou bien il faut aménager qu'on soit des mesures préventives pour prévenir l'éruption volcanique. Donc, ce sont des choses pour la à cœur à Sosala. Pour la zones, il y a une philosophie, un plan d'action, parce que les haine personnelle, les politique, c'est la haine contre le chef de l'État. C'est pas rationnel, hein? C'est pas rationnel. Parce que ce qui est rationnel, c'est savoir apprécier le geste, le fait que le chef d'État s'est déplacé. Avant, c'est là, ma maman Denise, la première dame, a dit qu'elle prise en charge dans le Kabula-Bilo, pour le Bélangoté. Toute présence sur sa Félix, ça se dans le Kabula, le Bélangoté. On va distraction, les anati. On a voulu qu'on l'a en Konzango. Maman, de journaliste. Pour le quota, ça donne l'information, c'est l'IGF, IGF, c'est Kalabasi, Banyataki, chef à Konyataka. Si Kaïja Fazu Makoki, mon compte à Pessi et au compte. Abissala, Bissom, Sarana, Tanga, Bissom, oh, bah, l'immo, l'état, on va détruire mon état. Justice, à Kobanga, Naïe, bateau, Yakanga, Malambo, Gambo Nini, Tangelanga Moto, IGF, Akepa, Nae, oh, Abisso, IGF, Bakangite. Est-ce que IGF, Akepa, alors, ils vont au Canada, Ndeko. Okotinde na musala tokuti mbongo l'État et salamité. Kangalonzo masango eza kuna mama. Basement c'est ça le Kangalonzo, c'est poli. Ba tracteur et vandi. Réserve ya carburant eza na Kangalonzo. Ah na solo bano masango kwei ezo ekomi kopola eko empêcher production à l'avenir. Pendant cela ba toser dans la Kinshasa. Masango kwei déjà parce que va récolter. Vous vous rendez compte? Oui, combien vous camarades se nourrir pas? Pas tracteur. Donc, on y a là, c'est masse. Yo, so, et pas ni kaka bon, mais qui va? Si vous m'avez pas bon, pas tirer le papier de mon coup. Boyo, ça, sénateur, boyo, ça, sénateur est égal combien de détournements? Pour détourner, qu'est-ce qu'on fait ça pour rapport? Au salini n'ambon, au 120 180 millions de dollars. Le Gogolien s'est pendant 25 ans à raison de 110 dollars par jour. Est-ce que famille Moko Gogolien a 110 dollars par jour? Il y a le Sénat est en train de travailler. Ce que l'India va constituer dans la question. Les autres traités question de l'immunité dans matata. Ce qui Sénat est traité et trouvé que le rapport au cours de cassation et Pessibango, Bonabatouana est exact avec le rapport de l'inspection générale. Bakolongo la bango immunité, Sénat est en refuge. Et le président, l'honorable Bahati Kwebo, ne fait pas office de protéger Batu. Non.
Il a bien dit ça, il s'est exprimé. N'attribuez pas les torts à un honorable des choses qu'il n'a pas dit. Est-ce que l'honorable président du Sénat va dire que ceux qui m'attendent pas coupables à livrer par contre? Ce n'est pas lui de livrer, c'est la loi. Commission, il y a une commission qui a été mise sur pied au niveau du Sénat pour traiter question ensemble dans le rapport à ICHF, dans le rapport au Soto. Donc, la commission est constituée et repère un rapport dans la présidence du Sénat. N'accusez pas le président du Sénat comme si un homme de Socha Bakal. Il y a toute une commission. Ceux qui déjà bazusi ba koluka moto wana yo pesi moto wana ni bisa ete abima kwa mena ino hospital tozana ba ashia tozana ba kalema tozana ba hospital minene bango batsetaka bango kaka libanda na ngonga oyo bakozela bango ndeko eza droit na ye kasi ya akuki eza droit na ye nanu basambisi ete nanu basui ete lokola aza d'abord vous savez quand quelqu'un n'est pas encore jugé ni traduit en justice il est, n'est-ce pas, d'office innocent. Le roi va pas reloucailler déjà. Pas reloucailler. Il faut na droit, na ye. Ceux qui médecins signé évacuation pour couper ses droits. Pour couper ça a été surtout un dictateur. Bah toi la première régime sortant de Bazaki n'a pas principe dictatorial. Papa, attends la Belgique, nous attendons un dossier. Il faut qu'on va lever l'immunité. La Belgique n'est pas de oui, mais le moment où la Belgique est en ceux qui ont levé l'immunité, quand la Belgique va avoir un avion à faire, il a donné ordre va faire sauter l'avion. Quand la Belgique, avant que tu viennes au Kangaï, on va au Kangaï. Et là, on va battre la Kangaï pour les immunité. Si ceux qui sont Sénat, commission ne peut se rapporter que non, il faut pas l'immunité, il va Kangaï, c'est tout. Vous vous dérangez pourquoi? Les coupables seront traduits en justice et déférés à la prison, c'est tout. balobaka bato baye basala esoki biso tozolana te kasi bakombaka nini lelo tata kaka ndenge kosekola baye oyo ya minene kopesa kasi na kati ya bato wana aponi mpe bato seperi mpona koponela ye esika moko songolo pakala ekoma lokola esika oyo babanda kobanza ete moto asala ete soso alipata ye kasi kokabwa bandeko to bandepe na ye bakui balobi ete ekolo eza mpenza na mpasi makasi bazwa misolo babebisa wana bapesa yango na kati ya ekolo basalela nayebi te mpona yo oyabi yango moto namoni lokola bato baza instrumentalize soki neva lumumba azolobaki bazongo wana bapesa ekolo eza na nzala 16 millions osisa mzala kongo nalingi natuna bango 16 millions ekosisa nzala tu ya kongo eyosilisa te lumumba mérite mieux. Lumumba mérite mieux. Alors ceux qui vont instrumentaliser, parce que faut que le soit clair, les journalistes. Ils sont là au bêta, la chaîne a fait perdre des propagandeurs pour le. Alors ceux qui ne veulent pas qui c'est qu'il y a l'instrumentalisation quelque part. Dengue ba mesana kuba. Shadar mukabanda kia mwa. Falo que ne parlons pas Shadar. Pour soit 4 chemins de temps en temps. On a RFI Toyoki. Déjà instrumentalisation. Vous ne savez pas comment bien ça ne va le monde. Qu'est-ce qui certifie qu'il est le début de Lumumba? Vous en avez preuve. Est-ce que tu attends à ça lui-même sur la scène ne va le monde? C'est pas tout le monde qui va dire que c'est une épée de Lumumba ou Lumumba. On peut prendre les médias et se présenter l'épée de Lumumba. Vous savez que le média a la capacité de donner la forme à quelque chose qui n'a pas de forme. Vous voyez bien mot. Nous on connaît ça, on était dans l'opposition, on connaît comment ces choses-là ça se passe. On maîtrise bien le brouillage. Nous avons milité pour une cause noble. Et aujourd'hui nous sommes au pouvoir, nous devons continuer à tenir dans l'idéologie. Il y a Sphinx, il y a ma père fondateur au Babandi d'Epes. Alors il faut que nos pères de l'indépendance soient honorés. Les Français ont dépensé pour commémorer Kaka.
ba prédécesseur na bango bakufi na bango ozoka coup ya budget na euro bango ba français ozoka yo moko montant ozo mituna mais c'est pas possible parce que ces gens-là ont leur part, ils ont eu à contribuer. Babundi pombo kayo koma Congo koma ndenge zabui Lumumba pe sivinae lelo Lumumba fois honoré bato ba shadari oyo solo bawana boye pa lobaki ngape na tangi na Congo eza mabete boye bi comportement na mentalité na ye yesi muto lobaka ba fingi mama na oyo ko fingi est-ce que muto abongo soko lobi loko boko considérango peuple ko considérango na titre naïe coup sur coup. Alors c'est des choses que je n'ai pas le temps pour nous perdre énergie. Je préfère parler de mon pays, parler de la nation. Lumumba mérite. C'est un père parmi les pères fondateurs. Ma père obalité pour l'indépendance. Bango baba Lucas Lumumba. Oh toza ba lumumbiste, toza ba cessiste, ba kokaka ba lumumbiste, ba salanini, ba bengi sanzo to Lumumba te. On a dirigé pendant 18 ans chaotique. Bazar a un compte minène. Quand il y a une carte bancaire, il y a $50 000. Azan a un gouvernement. Pourquoi on a retiré un bon. Donc, bon trésor public. Sauf au calculer le nombre d'années. Et l'équipe a million. Et comme un million, gratuit, et le bas bande de connexion Cameroun, et quelqu'un Israël a lui bazar. Si vous calculez 100 personnes, il y a pas perdu $50 000 multiplié par 10 par année, 12 mois. Tant que 500 000. Hein? Vous avez 600 000 $ par année. Multiplié encore par 5 ans. Et puis ça combien 3 millions. Multiplié encore par 100. 300 millions de dollars américains. Alors on a 16 millions. Bango ba ibi 300 millions de dollars américains. Et il y a d'autres personnes qui vont continuer pour se faire là, raison. Un soi-disant neveu qui n'existe même pas dans la lignée de Lumumba, a bu une intelligence, sans valeur. Nous ne sommes pas à cet état-là où le peuple a confiance au chef de l'État, le peuple a confiance à ce pouvoir qui est dirigé par l'Union sacrée, chapeauté par l'IDPS. Et il y aura changement dans ces pays-ci. Je vous rassure, peuple congolais, mes chers compatriotes, le chef d'État a une vision et cette vision sera exécutée. Lumumba doit être honoré. Faute de la problématique de Covid-19 par rapport à la recrudescence, il faut qu'on puisse avoir honneur. Surtout qu'on puisse avoir honneur. Abunda, akufa pour Namboko. Ndenge moko pendenge lelo ba élevé Kasavubu, héros national, premier président RDC. Vous savez qu'un jour, je pense c'est ça qui est en Nigeria, même dans le Cameroun. Dans le Nigeria, dans le Cameroun, quand tu vas poser la question à Babi, mais au Congo, on ne parle que de Mobutu. C'est comme si Mobutu était le premier président. Alors qu'il y a un certain Kasavubu et Lumumba. C'est des personnages, ces grands personnages politiques. Vatika n'a jamais qu'on sera honoré. Je dis, tiens, mais c'est vrai. Alors lorsque le secrétaire général a évoqué cette question, j'étais vraiment à la personne du secrétaire général Augustin Kabouya, le secrétaire général de notre parti de PES. Quand on évoquait la question de Nazaraki, très satisfait, et c'est-à-dire ma préoccupation est trouver qu'il répond avec satisfaction. Le lot a élevé dans Rawana. Le monde va faire pareil. Il faut chaque fois qu'on commémore Batouana. S'il faut même qu'ils soient fériés, il faut qu'ils soient fériés. Pour nous, pour nous, pour le lobby surtout la mouka. Bango ba la mouka qui bosso. Alors, à tes alim, à tes aloboko, à tes amoussapte, ils ont un asségué, donc nango awa. Ils vont taper balela, ils vont taper là, et honorer Patrice Emery Lumumba, héros national. Alors, Babilo Kwana n'a pas de peuple congolais balanda moté. Papa, vous avez 18 ans à Banzala na biso. Fati azo bongisa musala malamu pour que Congolais allez la sous-zalate. Pour que Congolais azala tourmenté tazanga courante azanga maïté. Yango to bengi union sacrée. Le lot union sacrée, bato baso ba union sacrée zaka bilongi mon côté. Bato na baza ba Congolais.
bazalaki na régime moko ezalaki balamu te lelo bandimi koaccompagner Faci pour que makambo échange. Alors l'Union sacrée travaille pour la vision du chef de l'État, à savoir le peuple d'abord, le Congolais est au centre. Donc le Congolais est dans le centre de la vision du chef de l'État. Moi, je suis au Moututel. Ceux qui sont dans l'Union sacrée, qui sont dans ma camisole, État Lio, pour qu'on s'allait exposer. Mais ceux qui sont dans le centre, on peut respecter la vision du chef de l'État. Voilà, maman. Ya koloba tozo ya mukia ko président na tozo soutenir le chef de l'État et puis tozo vous a de même esprit, de même pensée dans le secrétaire général Augustin Kabouya na kati ya redynamisation parce que nous préparons déjà les élections de 2023. Bino moko bozomona bandundu mai no pardon ekwei ba Congo ekwei donc bomi tunisate yango bato bazoba est-ce que soto ke élection en 2023 to gagner mama yo moko zomona ba fulu wana te oyoki ba déclaration te bato balobi que non donc ba kotela biso ka bandela wa to pesi électorat na IDPS tout oyo biso to sto bandi déjà musala ezomona bandu de kwei ba Congo ekwei ki chance na parlons pas to kanga banda kala banda mobutu de banda kala kasa ezalaka déjà fier donc bangala kuna mobilisation za makasi. Cette fois-ci, le pouvoir est revenu au peuple pour le peuple. Il y a moins de IDPS. Il y a soif à IDPS. Il y a une redynamisation. Les copains de IDPS, si il y a un village à Miké, il y a un drapeau. IDPS, c'est comme il y a Afrique du Sud. Voilà. Ba projet ya bato bazamona kosenga pa ko ndeni ngaka ndeto nga koyamba mingi na tika ko salo ina ba matona tsa tika ko na pesi matondo mingi na muka na kamera tika ko solo na ta pesi matondo mingi na basali ya chaîne na télévision rifa ki tombe papi ke dina mai ko na siko to muta la Après 25 ans d'expérience, eh oui, de 1995 jusqu'à ce jour, Eltonstar, l'unique shop congolais de Londres, la Grande-Bretagne, il est Londres, et ça lui cause la fierté à la communauté Nabiso, et surtout, il y a un homme d'affaires congolais sérieux dans la diaspora. Oh yes. C'est créé Eltonstar et Sali Kakamoko, le sérieux, à quel na service qui t'a qu'on a client naïe. Avec ma produit naïe, où il y a première classe, il y a qualité supérieure. Oh, il y a ma bombe à Eltonstar. Oh yes, mon crime mobile yeba. Ma maman à Londres va confirmer. Eltonstar, c'est le perso des produits cosmétiques. Yasolon, produits originaux. Et yes, les alipes perso et produits alimentaires, naturels et organiques. Au travers de nos produits cosmétiques, Eltonstar détient le secret. Secret ya solo, où ya poso ya maman moi c'est qui toko. Poso ya moi so penza basali kolula, poso ya moi so mobala kotala ya lembate. Poso so ko tamboli masanga sima. Eh oui, yango ne ba produire zo tekama na kati Eltonstar. Na ba produit alimentaire, où ya Eltonstar, yango de secret ya cuisine ya maman congolaise. Eh oui, nyonso ko so pensa mobali na yo ezali. Pondu, matembele, ngai, ndole, fumbwa, ndunda, bilembwe, oyo nyonso penza, oyo kobonga pona cuisine na ezali. Oh yes. Olingi mobali na yo asepela na yo libela na libela. Olingi mobali na yo atala ka yo lokola mwasi azali kolula sika. Oh yes. Olingi mobali na sisa biloko nyonso tiela ka ye na